Ah oui, papa, maman, cher, honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat et la mise... L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 200. Oji mamacita, Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les milingas. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus ça. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les milingas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans l'art et je deviens rail quand je suis dans le... Mbote libota la ngai mbote na biso toye kotala lupango oyo awa na commune ya Mongafula. Donc lupango na biso oyo nde tozomona eza 800 mètres carrés, autrement dit 20 mètres sur 40. Tozomona eza mur ya clôture yango wana ekititi na sekuna 20 mètres na boye 40 mètres na mulai. Chambre salon wana oyo ndako bozomona wana eza pe na kati ya lupango parce que lupango eza monene, lupango eza 800 mètres carrés 20 mètres sur 40. Donc place na telemi awa so kititi place ndako wana otolakisa chambre salon ezali ezopesa biso 20 mètres et puis kokende tina sima ya ndako oyo nde ezopesa biso 40 mètres. Donc eza lupango moko eza vraiment monene na yebi ke tokopusana totala yango tokoma pembeni tokotala yango bien tokota tina kati. Mais avant tokota tina kati tokobeta no lisolo bozomona ndako nde tongami. Donc eza ndako moko euti kotongama kala mingi te, ndako moko bauti kotole kala mingi te, bomona batole nde eza sika. Donc eloko etikali awa eza finition na kosala misala ya mike na kati. Donc lupango na biso eza tokota na kati toko expliquer eza na 4 chambres. Donc eza na projet à 4 chambres, 3 salles de bain, magasin, cuisine, bianderie. Donc eza vraiment na ba idéologie moko bien. Dans les temps to ba luka na sima bomona to contourner lupango avant to kota na kati to beta lisolo ya commune et puis na prix ya lupango. Donc lupango oyo eza na commune ya Mongafula na quartier Mitendi. Donc bino sonde boyebi Mitendi eza monene mais eza na kati ya secteur ya Mitendi mais Mongafula Mitendi. Référence ezali société ya Bralima soit église La Louange. On y a bagenda Mitendi bayebi société Bralima to église La Louange esika ezali. Donc to baluki na sima tozo continuer kota ndako tozo beta lisolo. Donc lupango oyo babandi yango $85,000 à discuter. Na bandeli lupango babandi yango $85,000 à discuter. Donc voilà prix ya lupango ndenge ezo tekama. Donc prix ya ndako ndenge ezo tekama. Espace ya kotonga lisusu ezali. Donc espace ezali boso mutako tombola tongi na ndenge alingi soit kosilisa ndako oyo ndenge ezaleli. Donc voilà un peu description ya ndako. Tozokota siko na kati ya to na veranda tokota na kati montonso azo quand même idée ya ndako yango ndenge ezaleli. To na kati ya salon eza double salon et koti kuna cuisine na droite tokota ti na ba chambre. Donc
tomona ma image ndenge ezali tina ba chambre ti ndenge makambo nyonso ezaleli. Donc pona ba o ba kozala intéressé ndenge toujours tout ça là ka obengi biso to solo là visite, négociation, vérification. Donc tokoleka na ba étape nyonso oyo esengaka pona vérifier pona lupango et tekama. Donc voilà un peu to uti kotie la bino ba vidéo ya ba adresse na biso ba vidéo ya ba place biso tozali parce que to ya criminalité et matima kasi na Kinshasa yango omoni que tozo luka ko soigner pour l'axabatu que nous sommes une société tozana ba adresse fixe oyo ezali. Donc ezawana onyos akozala la posa ya koleka komona ba bureau na biso to komona biso tozali. Donc voilà to l'axi na kati to bima libanda juste kolakisa voisinage et puis kolakisa avenue. Voilà, avenue yangoyo. Bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.